ya kota la salle. Tota la rapé côté ya bola ya batu. Biso to goza te to be bana batu nyoso to koma pe faible. Vraiment. Parce que vie Vandam ninga zana asomba ba 20 bieba to yeba ye pona matalana na ye. Abima na concept na ye wana ya komi lakisa. Yo soki ozana yo olingaka na yo komi bomba. Ona eza peut-être idéologie na yo. Biso to zaki na live, biso no soto zana poto to yebi ke poto le temps ezalaka précieux pona mutu nyonso. Ah oui. Mutu asalaka. Azo sala nanu na ba bus aza chauffeur tout ça. Il se donne le temps ya kotambola okabola ba flyer wana tous dans un peu dans moi sans sa gratitude. Na ye pona okote la vieille Vandam te mais tous en moi ba retenu, tous en a facilité ya kozoki sana trop. Tous en a facilité à se manquer ba respect, à se déplacer ba langage et moi je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Oh eza place publique eza nzela. Eza ka ba golo te mutu ba na live oh. Biloko mususu pe yo mona ba tusu ba créer ba groupe, mususu moi groupe WhatsApp pona ko discuter en profondeur. Mais biso to discuter ka nyonso en plein air. Yango to sambwaka, OK na Facebook, orokuta ba miniature, ya ba golois, ba tu bazo loba. Hein, s'il vous plaît mon frère. Na ebi que yo zara na mo ndenge no moko ke na makambu, mais na point haut na mati parce que tant on le dit que anonyme et ça compte à Londres nous on avait découvert mais à Londres il y a pas que vieux Vandam et puis ceux qui ça kasi warrior moko ya Londres muto salango po sala biso bon on sait pas tu peux pas venir avec des affirmations gratuites ceux qui sont ba golon surtout bazwili kamwana bandi ko finga vieux Vandam bandi ko humilier est-ce que yo mona ngo bien et là comme ça avoir avancé mais ka ko en a ba preuve parce que to ebinde ba golo er moto zalaka ozomona. Quand on a compte on a bisogno surtout to ebi ke eza euti na Londres mais on n'a pas d'affirmation to ebi te eza lady eza Irma eza vieux Vandam pardon de ko nanga nazo kitananga na matika pona loba je suis blessé auto tinelanga lien moko na moni Naomi soki makambo sanga suka zo finga maman tété copieusement hein on est fatigué c'est quoi ça hein c'est quoi ça soki Naomi makambo ezanga suka oya za na Luanda na Angola. Hein? Finga mama tété la gauloise donc bato mi balé baza ba gaulois bango non surtout intérêt na bango ils a fait mais niveau ko rabaisser muni hein maman la presse na yo ki nanga yo mais sikoyo na lobi boya et maman la presse parce que les 20 Vandam cassé a kitarape bato ba sa promo kuna na Londres bo le belagate pourquoi bato to promo à chaque live venait à toute la négativité à toute la promo. Kim, entre nous soit dit. Au moment où makamwe belé bato be bazana ba problème na bango mususu opso to yebite biso pe to meka koko tate. Tonton promo a goloate. Vieux Vandam a goloa. Ata to loba kaza muta kofi aza goloa. Parce que tonton promo na sombe la biso 3 billets to monate. Vieux Vandam on l'a connu pour na ko somba ba billets, somba ba 30 billets, ba 40 billets. Pour tombo eza pasi. Na poto bat basala kopte bat balamuka tongo ba kena musala ba okufa mi Congo. Ozomona asala tanga zo bima libanda zo kabola ba flyer zo sala tadenga benga biso bo kapinu moi personnellement ça me dérange pas na zorango toujours na sens ya blague et ça pour ko motiver et ça ka pour na cadre publicité so que mutunde olingo komisango ozwango na premier comment on appelle ça na premier degré yango monde tozwara na ba problème parce que quand on s'aime pas et l'on connaît c'est comme grave quand il y a pas l'amour azara goloa ta mukete. Ah bon? Quand pour Mazaka loko ba era. Quand il n'y a pas l'amour entre nous et l'on connaît ce que ça là et que ça. Babi vieux Vandam pas à goloaten, babi maman. Vieux Vandam aza goloa, aza alingaka kofi, aza kofi. Là kiti na ngai ko babiloko na ngai ko babiloko na ngai ko babiloko na ngai ko babiloko na ngai ko babiloko
nalobi tonton promo aza gaulois te mutu ya motindo ya boye mais kasi te azotravaille na biso non Kim Jong nga nalobaka toujours je suis Kofi Gol je suis Kofi Gol je soutiens Kofi et je soutiens Gola. Alors, si vous avez un opponent, la musicien, on a un opponent lioté, je Van Damme. Les pommes, ali. Oui, mais non, est-ce que yonde mutu o engage rabatu na engagé mutu ngana lobi boye alors muto nyoso na projet ya argument oye azanga la bienvenue ezo bimisa yo zoba azo se sacrifier pour la promotion quand même. Et voilà, c'est ça, la promotion. Mais pourquoi est-ce que toi, il n'y a pas Kim, doucement. Zela n'a posé une question encore. Kim Jong, Ozala Gaulois et Zanani. Mais ne voilà cause la Gaulois et Zamutoyo. Et Zelengi. Moninga. Botika ya répondre. Ok, pas de réponse. Oh, ngana tinyo. Et comme il sigo oyoki ba pesi réponse. Ozala Gaulois et Zamutoyo, Ozala Simaya Nika Boronina, c'est ça on dit les Gaulois, c'est nous. Oh bicho. Batoyo baza ba fan ya pas pervé, tout ça ba Gaulois. Et Sugawana? Non, na omoni kozala Gaulois ezala karawana tende kwa ngai. Mais ne voilà kasite il y a tout parce que ce que na bina de critiquer ça veut dire que non kozala Gaulois faut la promotion à pas pervé, faut olinga pas pervé, faut olandage partout, faut défendre démocratie. Pas nécessairement. Donc yondo zawana komata supane ozaboleze doucement akene nanu bakotisa su nalobi boya état d'esprit élaxini l'état d'esprit gaulois mais kasi te là nalobi boya au mati panel au défendre des leaders na yo ezatani état satana bon répondre non Kim Zela nana question na tout non parce que yo lobi boy ngana la ndio parce que ngana koto mututé na so lobi bien na lobi bien Van Damme lobi bien na lobi pas lobi bien mais koto moro ngazaki na yo kaki yo lobaki yo lobi oza Gaulois lobi tonto promoto tikae awsa musana e mais yo yaki awa olobi Van Damme eloko asala wana ya okende kokabola banini e mutu nyonso akoko sala ngo eze kontarate na ebite so obosani mambolo bakia mais bien sûr Zela tiko non abia Elise là tiko na muto ba futi yoka na muto ba futi mbongo na muto azo sala ngo na mutema na ye nani aza Gaulois oya osala ngo ye mo na volonté na ye mon frère tout à fait. Donc c'est que l'eau ok. Tiga répondre pardon de Hollande. Surtout que dans le contexte, nous avons un débat. Les premières années, Mouton va foutre Mbongo. Peut-être à cause d'un Gaulois, soit à un peu Gaulois. Mais Botika si ça pardon. Mouton yo aza Gaulois et que aosa musala na volonté na ye, et ça peut bolamo. Et ça peut bien. Mais c'est pas dit que le mouton va foutre Mbongo. Aza la Gaulois, aza côté sodi aosa musa mabe, ça veut dire que alingi artiste parce que sodi alingi artiste engagé à collaborer na producteur et artiste. OK, na côté no question musu ya mibale. Mais pour comprendre la question na tunaki. Na mutu na ser na yo oyo azo batelelo mwana na ndaku na babysitter bobenga bonne na français
bato bagarda o futa mbongo soki oyo kuta mwana na o soit azolela nani o gangela makasi et nani o solo ani avec l'aime sous douceur pour asalango fele non ezali par exemple ezati on a futa mbongo hein on a futa mbongo soit asali musala mabe siko soki eza bongo ndeko nanga pe so pe asali pe mabe non zela non soki eza bongo ozo condamner vie Vandam Pwani non les pommes ezali boya ouais sur la bien ok tu dois comprendre n'était tout ça les pommes ezali boya non tout ça voilà les pommes mais pas poser la question 12 yo le big yo oza mayele yo ne mataka na ba panel mais c'est là si comprend au moins la poser le ballon que na maye au moins à comprendre ndena lobela ité est-ce ngala benge zoba non obenga zoba te non botika kima loba kende kokota lisusu cours ya kigoloa non il y a pas cours ya kigoloa frère na expliquer au boye na expliquer bino boye leader ouais loba ya les autres défendre artiste na yo eza etanine eta satana non mais ma question mon cité parce que c'est mais ma question non sur 12 ma question non sur le leader azo tourner non a vu réponse à bien sincèrement ok loba l'idée est ok bande la question là daba lingalo babo luka nende kola ngai opposer la question bato fongoli ba mais poser question c'est simple na bibo bon na le bibo na kindi kaka zela question na ngai na muto ezalo kwa baby muto azo batelo lo mwana yeah ba baby so ba baby sister wana yeah na muto futi mbongo po batelo lo mwana na muto yo ofuti te ndeti ndeko na yo otike na mwana akengelo lo mwana la msoki musala pona 1 heure ou 2 heures du temps na bongo na muto ofuti mbongo o yebite o aza famille na ote ofuti mbongo oyo kuta oyenda ko yo kuta soit na pona bongiso comprendre oyo kuta mwana yo azo la qualité pampex ba changer te bando ya kokuta yo kuta ndeko nao mwana na ba changer pampex te mwana ba changer pampex te lemso non gangela mbala moko oke kutu musika non gangela parce que c'est gangela moto ba futi non na ina eba oko gangela nani makasi oya osalelo na volonté na to oya osalelo futi mbongo oui na oganga d'abord muto na futi mbongo so moni asali musala mabe toujours faut na gangela il faut na rapprocher parce que na futi mbongo voilà so qu'est-ce que côté ndeko nanga pe maga na futi été mais l'air nesaki atikala na mwana ngai andimaki alors soki amone que non arosa mabe il fallait pas andima alors na kogangela epe non na olinga na eba ndenge o gangela te photos za sincère kokima et voilà tout ça ndenge o gangela muto futi mbongo e oza ndenge la msusu o lobana ndeko na yo non ezali eso dépend na contexte ou bien na événement oyo ekokuta ok c'est simple ok l'événement oyo ekokota parce que on a peu des gens émotionnés un petit peu bakanda ya musala bon au démarrer pe muto bon 12 malin bon ngana loba oza mutu ya compréhension oza mutu ya raison sambolonga c'est que 12 mais les problèmes oui ngana la vérité oza mutu ya sambolonga ba question ba autre eza simple à répondre mais la réponse est mabe les problèmes psychototo évoluer au comprendre évoluer biso toza awate pour te défendre nani fanatique voilà. Ou bien producteur on comprend biso awa posa na biso ezake au moins lelo ce qui concerne ekoti fiasco
mutu akosumbi didi eza biso na fait. Voilà, c'est ça. Auditeur au monde na coûté ba tonton pour moi na musique. Merci maman Irma de Londres. Vous comprenez? Ba tonton pour moi na coûte. Au monde donc ekosumbi didi epete. Azane à l'aise. Pas idée ambo. Batu ba ocha wana ba miniature nde ba ocha biso na miniature mikolo ba komika ocha biso na miniature ezaka biso ezala pe pas perdu. Vous comprenez? Donc ce qui au ba pesu loko sala yango ndenge sengeli po epesa batu misala te. Normalement biso ba fanatique toko sala la promotion artistique. Voilà. Normalement parce que nous sommes habillés, to dépensaka. Bambon na biso ko déplacer, to sala makambo belé. Tam susu. Vous comprenez? France. En France. Vous comprenez? Donc, sikoyo, muto ba pesi mbongo, au sala promotion, il faut au sala yango comme il faut et c'est ça. Producteur d'abord, muto ba pesi mbongo parce que biso na toyaka na sima toya ko défendre parce que toi ba fanatique artiste mais mutu oyo aoyoka pasi apesa mutu mbongo asali yango bien te ezana producteur ezaka lokwa décoration voilà eza producteur alors sikoyo bango ba komo salela ngo na ki famille exactly lokwa ba yeba na producteur bazui basali kamoko boye na mutu moko aza mopanzi ya producteur allez ba komo sala makambo na ndenge na bango. Or, promotion, voilà. Et puis, visibilité, il y a événement. On comprend la quoi. Vous comprenez. Alors, toujours qu'on lapide, toujours qu'on recadrer. Voilà. Toujours qu'on recadrer, azonga, na promotion. Nanzela. Ndenge makamon basalaka. Barankin na bango, ba problème na bango, et biso etali biso te alongola yango atia mopandi aza mwana mobali akoyi jamais ko s'apprendre na Ve Vandom ou yo Kim ou bato mosusu baza kuna non ayebi ba Gaulois oyo bazalaka kuna ke bakoyi koyede ayebi pe bato mosusu oyo pe ba Gaulois te parce que aza muta presse akoza pe na ba collègue moi ba mindele akoza la pe ba collègue ya bato mwindu pe ba nationalité mususu africaine vous comprenez baza pe ba journaliste ako confier bango pe non tant dans un événement bon boy tala eza boy ba ko aider à cause on pe mbongo na promotion na po et ça là y akaboli yango pe mwandambu e batutela ye pe na des journalistes mo moko mundele mo ba idée 12 azala na ngwa fungwa et bon chiko bibi wifi ye pas ça bien te non mais baza équipe non les équipes OK Batara dormi balé. Oyebini yoka ndeko na ngai. Pona baxelo moko. Les premières années quand on a l'aime susu na lingo comprendre. Au moins bato lokwa ba vie Vandam. À cause azani mutu. Azama be à cause ba mabe na eto boité. Mais mutu azobo matin na you know oyebi potez atan. Mutu obo matin na e. O ba futie loroté. Obi maka pona amour o alingela artiste. Azam mutu mon faut toujours courage à kai. Au lieu de dénigrer Moussa Nazo Sala. Non. Parce que Batoro Lobela, et ça tonton promo. Pour tonton promo, yende ba pesimbongo. Sauf tout le monde prononce ce qui est bien. Te vive Vandama na raison ya ko kende. Pour exemple, azape na argument. Boko loba ne so bolobine akoloba. Ah, tonton promo ça Moussalo ndenge il faut zalate. Bolobane ni parce que yemo ko sala un cours gratuit. On comprend aussi que là Msubiso to ça ngona au comprendre. Boya kate la musu ndeba tu musu bolinga ba lembi sa vie atika oza golo ate ko yamba tunyo koza la golo ezani pour le vie Vandam on sala so kaza golo ate c'est que écoute à l'équipe ba golo belé yangwana non les problèmes il y a au les gaulois ou gaulois exact les problèmes ça sont batiqués c'est tout hein o kangika eloka suka au sommet à ticket parce que aux Gaulois ou Gaulois concert à papier au sommet à ticket c'est tout parce que moi va débat tout ça va débat ticket kaka au pays ticket na yo au UK au tali concert à papier et si aux gens ne parlent
Au moins d'être ngai, nander ma bête. Maman, oyaki pena. Nazalaki est pas ambassadeur, naloba ki ango. Ah, c'est ça. Ouais, oyaki kamba moko bani. Nayaki parce que nenga pena lobaka mamba tike. Ya yela ki makamba tike te, ya ki mamba. Oh, vieux Vandam, anonyme dans la radio. Anonyme dans la radio. Pourquoi tout le temps? Nana Simaka. Oh. Assumer na eloko oyo ezali réel. Oyo ezali na makambo ya buzoba. Oza mwana mukete. Oza mwana mukete. Mama ngai ezomona talisi yo. So batalisi yo erreur na yo place ezali. Alors, mikitsa kaka. Non, ezate. Ayaki na lobaki boye. Viens au matara ba panel, au lobara. La négativité, il y a conseil. Et bon, il y a ça gâte petit dans la talabo, na lo bango parce que tonton promo talabo. Moi na bi ba ko na tonton promoter. Non, mais ndeti biso nyonso to yebite mais to mona tonton promo la mususu ngaku na yeba tela lo ba ce qui fils de ma sœur ce qui za. Non, on habite là sinon. Non, mais na yo ka tout temps ba yo na ba live na yeto na ba promotion na ye. Et là c'est fali. Non, mais on a promotion. Les promotion en falité, ils allaient promotion. Comment qui n'a pas balobi les fanjo? Ah bon, moi les fils de ma sœur. Oh ya les fils de ma sœur. C'est Fali. OK. Vous voyez bien côté. Non, mais bien côté fait bien côté. Tu vois yo vivre dans un monde ni peut-être. Mais pendant le mutu, encore ma fils de ma sœur. Comment on aurait pas gagné eza intel. Parce que il faut comprendre le contexte de tant mutazolo balikambu kota na contexte alikambu mutazolo ba onde o comprendre azolo bela yo comprendre qui est alo bela ben tel ngalinga ka so ate comme ya ve vanda eza ve vanda na ba Kim listen na Kim come on c'est ça yoka Kim nyonso pe to lobia eza mabe amoni mais là mon photo e ba kako ce que moni kotomo bande komi bale misatu balobi na o il faut y reconnaître que non koto ezaki na loba mabe nga banda ndo loba na ko loba te nyonso lobi za mabe mais za biloko nde ya bilo musu oya ndengo yela ki ve vanam na ibandeli oya ki pena lumbe you know honestly Continue à Londres, nyoso, bite mama be. Non, ezale musu, non, na kotoana, ezale musu ndengi ya zomona. Tu know? Parce que les pauvres mes amis, promotion et ça na UK, mais bosa unité. Là on dit que non bosa unité parce que bosa unité. Non, mais ba expliquer cause, nga na yeba ite, mais cause au vieux va na ba expliquer. Eza réel kokobo ya kasiko négocio là la bise que boza mité ma bête eza cause ya wana parce que boza unité là boza unité c'est que boza ba kanda ya bat muto aosa musa ma bête na lingete ozomona déjà c'est ça parce que boaki batutu ya UK o baza makasi na media baza na ini basimbana batambola. Non mais omoni concert ya na elo balobi noir concert ya papa avait na London. Ezaka pona bato à Londres ti. Eza pona nga, eza pona yo. Mais cité na loba kyangwati. Okoko ya on a lobima amnonyo so lobi a pe eza mabi. Okozo ape ndongo za wana, okozo ape 30 bio sombi pe si ba o bazan la msu na incapacité osomo. Voilà aider artiste na o. Yeah. Ce qui mena bandeli yo boya ki lobi ke eza gravité au vivre na masala. Na ticket au moins si yo qu'est-ce qu'on comprenait en côté na baki ba flyer ngana simaka na baki et puis tango aye abandelo bambala moke ono ofinga ka ba golwa ba okapi eza ba maloba obilisaki na lobby boye très bien okapi tanga lobaka zela ki non yokana na loba non na roti côté opposé na lobaki à chaque panel na yo o critique ka concert ya London na ba te ofika ka ba goloa et o loba ba concert voilà mais ba concert après ce qu'on na ba non et ça concert ya UK
bon siko na yebsana trop critique oyo le bina non yo songa na yebsana na critique ngo ezana neti loko nini au moins si pas fait oya na mamalo putate o ba information non zalaka asimaka zalaka nga naza réfléchi voilà kuna ngai salaka taona bimsa maloba nanga naiba keloko ni nazoloba heureusement la tibe ba jena yo non yo kai siko abimisi susu kasi no parce que on dit que non ba je oyo timbeli ya ngai expliquer biso ba je yango ezaneti nini donc c'est parce que soit concret non alobaki nga finga bagolo OK nga alobaki bongo te obayoli maloba yo mutu lobi yango na lobi to finga na lobi o critique conseil ya papier ve ya UK olobaki ke na finga ka bagolo non maloba te o tapi eza injure te non kobalola maloba te on alobaki te makambo ya tapi na bangi yo penza makambo ya okapi na lobaki te olobaka kala bagola baza ba okapi te toza la sincère olobaki afinga bagola ba okapi olobaki bongo kasi non ba okapi olobaki ona ndenga mabete mais olobaki afinga ba leader oui jo mora yaka kombo na ezaka 48 Vandam, oui, comme on est cas. 40 ans, il passe. Parce que yo mon capi Kim Jong. Kim Jong, bomoni Kim Jong oyo. Bomoni Kim Jong oyo. Mama na okapi ya munene ya Hollande. You have Vandam. Venga in Londres na bango anytime. Ngafo na Londres na koma na Farindon. Et puis Kim Jong Tokyo ye soko ye Londres na obengo fe lukato kutana na ko ve obligé Tokyo kutani na ngate Kim Jong na ko say no live do da promettre déjà venga na koma le 10 July na UK na okita na Gatwick vena obenga ve na mabele OK vena obenga na obengo fe na ok na privé na ok le message na donc Kim yo po ya Londres ndeko na ngai nga Londres na kenda ngo balere tu pour famille ça kuna à Londres OK comme au sommet de la famille combien le billet famille na sombeli cousine ngai mwana ya oncle ngai ya bibale na neve na ngai na Rosili mwana ya oncle na biso waba parce que nga za neve ya wabago na ti fait Vandam aidi wabago OK atoko kufa na luda mai tukundaki ebeme ko ne na London nga UK ba Cam Danton wana gwe wana terrain nga Tottenham nga ke na London mais yebisande tonton pomo atika kosala promotion kaka na milliers ya papa mama nga kute mama na ngai na zakali ba olete to sola te non mais obi Kim na nema bete mec ba tu sora ye okuta yo tonton pomo tatinde ko bo ba tumande moko obi du sigolo abo manga meto bundaka na ye na ba pane kula to kimsaka ba wangila non mais yo ba c'est code 16 non code 16 za to zande kuna azem sanga na ke ko pema ai bigala o mama ne ma code 16 so bunga ne pas encore zo osali mingi ke opema osali ba promotion na ozosala mbala sima ba producteur faut ba luka ba tuloko ba bino oza na motivation oza na amour voilà c'est ça ozwa mutute bazwa bato te kapo bonga soki ludia soki bino bato botala parce que ngatala na ngaiti talaka ve Vandami o tengala ve irma mutu na ngai ya musuni ya kati de London na lela effort mutu na ngai ve au moins ba blo mususu ezaka nango mususu au moins ba problème mususu toza nango et c'est ça ba problème privé tu vois mais ce que moi les comme dans ba panel aujourd'hui ba suite maintenant nango ya o maka toi ara espère code 16 après voilà souka to bongisi na biso ici nango c'est bien boy bien ngai elo na comprendre pas na yo oza mutu oza biyoka yoka c'est-à-dire soki oza na ba ekiri na bino mutu ma obetelo lisola Vandam azo funda Vandam
Donc yo on lati sans pour autant au vérifier. Alors yemba la moko obandi ko s'attaquer. Pour ndenge pendo yela inga non Kim Jong. Ba viva quand même na batu ndenge wana te. Mais Ve Van Damme, est-ce que bi ko ngaki na live o ka bila ba fire. Na zaki wana. Na mutu na ba Ve Van Damme a che filtre. Na zaki wana, zaki mo témoin. Et puis ozo boudé pe li susu keno e bongo ko kabola ba flyers ndays et mais quand tu sais il fait que na bongo ve pona pousser so ça encore o ça li susu il faut timbat mais mo bolo ni encore ça golo laxini et état d'esprit non ozo pousser mon état d'esprit non mais état d'esprit o yozo ya nango yango te et fait tambola bongo mo konzambe ka kutu alobi bato tu bafika na baba golwate aloba yango kasa wanga na kibinoto po ayebi ke ezalaki mabe te awanga ni mutu te awanga na gite a defanda kinde biso a defanda biso awanga na banani te akoki ko assume ke no ba golwa ba finga mais tu es bien papa mogote que moi na sali mabe akende oui mais si ko tant papa songa na ndako na moi akamole matoi voilà on a parlé pour la nini parce que papa comprendre que non ça dit mabe alors c'est la même chose mais ako livrer à plein air te jamais oui wana na so comprendre mais c'est pas digana wana na so comprendre mais sigoyo Kim Jong modèle ayela inga te bayela ka pe mutu boete Kim Jong Kim Jong mais Ve Van Damme yebite fe na la tapota kuna obi ayaki na nyonso ayaki na ba obi mamu ayaki na tupendala yo yependa mataki na décision qui est vieux au pendant de na barré mams mais Ve moi ça Ve ça muta vera mutu eza ya bombate Zayebi. Configol. Ah, mais depuis le temps, na lobakango, na ma vidéo na komaka toujours, je suis configol. Mais sigo yo oye ko longolanga na ki golwa nanga alo mbambi kinga kaka kofifil. Non, zala kati. Merci. Si on a dit boy, si on comprend de verna yo, on s'est et puis on va ici. Mais viens toi venga dans Londres. Na benga. OK, il y a pas de souci. Toi là na fait. Viens pas. Abi Kim Obesanine. Live ezalaki na 25 personnes, il faut ba mata. Au moins comment ils sont 53 hein? Ah, au moins c'est comme mams. Et live 5 à moi, ouais, la même compréhension débé bandi, ba wangi la balinga ko. Au moins ba yambangu. Na swana na ya ko swana. Mais ça bon parce que na matina na 16 personnes non, comment 16? Bon, na moi peut vers ça na bon, l'attaquer Ve Van Damme. Attaquer mbala moko. Allez ba wangi la siko ba ye. Ba mati super belle ba balinga bongo taketa na page na ye ba mo yesu ko belle ba kola ba teto so na o eza biso ba na papa ve e kenda ra mo yemo mo ko zamboga alo ba ke ko di se ke mo limo eza ba pv yaka na lobby à Kim Jong ouais au monde te ñu analyse a imbangu azana se fois wana ndo kite pechwana mama na kubuka Mando ki ba pechuana ba wana ba nyuvar ba kubuka ba fo ba botikela nganta bana ngai ngadi wana ba ngade mutu na tabazala ne fote tabane netre ya taba saka wa golwa Tabani nous analyse aka warrior non boyoka new analyse boyoka boro new analyse azalaka wargo donc warrior golwa elo kwane le kati Ve Van Damme je l'ai vu le sangisa mais Ve Van Damme yo pas rappeler villageois non odasko yo Kofi Gaulois villageois. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mikolo Pena comment c'est plana Fabrigas trop. Voilà pourquoi on a Kenda qui même tina concert na Barcelone. Na Barcelone. Ouais, na mona ba image. Ve Van Damme. Ngai naza Gaulois, naza gladiateur, naza onyo se papa ave. Ngai ko sangisa mutu na mutu te.
nalinga Fabregas po aza respect papa Hervé mais naza fan na été. Oui, eza sona yo, mutu akopekisa nango azate. Mais ko boyaka, oyo mutu alingi azala. Te ya new analyse na boya mo bien. Vema nami, ba petwa nami bale wana new analyse na new var ba tenteve wana ba traitre. Te nga penza pona new analyse, nga na olobela batu msute mena ba pona new analyse. New analyse asalaka promotion ya papa Hervé, boke botalaka pe ba video na ye. Hervé batigara batu, soza bolwa alobelaka faire dans les biens. Mais s'il faut que a critiquer ce qui m'a bezali, a critiquer. Pas de confiance. Non. Binonde bozo ango toujours au premier degré. Gladiateur, masa, bolo mata la palya luana, bolo ba qui m'a raison. Quel matakuna? Binonde bozo batu tellement émotion, bolata ka émotion, yango sala binonde. Intabamo na mona tabazande. Ye wana. Taba. Yeba commune tabara et pas les pas de gladiateur. Non, la mon makambolo be pepo je vanda mutazana aza mukolo anonyme okosa kinope. C'est la quantité wana anonyme et ça fait vanda. Oh fait na ngai. Tala. Na royal Londres na rose preuve. Na rose preuve wana et pas fait vanda. Na to na fait vanda mku live pamba ebo sa te bongo. Le bon ça vanda mazamo. Non, ko gérer pas j'ai facilité hein. Zayebi makambo internet ndo mona vie vanda. Ndo sa ayebe bele fe. Le bo sa na mukubwa. O mukubwa mutakala ayebe bele boko tela etayebi. Comment il faut en pas. Ni pas jango za ya muta Londres. OK Rosigo. Sigo bon expliquer biso nan. Sigo yo yebi ndeni nike eza page ya muta Londres. Ba élément nini oyo yo sali ba recherche oyo sali au Monique ils a pas chez Moutalonde. Ils sont bien. Toi là na banquette. Oh. Mais yo confirmé déjà. Tu vois dans sur la banquette. Non, les promesses ali. Et puis Kim Jong a mutu. Quand tu vois eza bata UK. Voilà la confirmation. Mais au moins mundele leader akanga mutu platina suka. Kim Jong, yo lobi ozana na banquette. Siko ozo confirmer ndenge. Continuez d'abord ko enquêter, so si banquette na yo nde siko yo. Ozo manga na sijo na po yebi da motema yezo beta mo muke po pecho Kim awoya UK to ozana contrôle. Awozo. Non mais makambo zo lo beza fausseté. OK, toi ça fait. Au moins leader. Ouais. Na live batutu bazaki contre nga. Oh Kim, yo faut fanda nanu makamba trésor za mwana papa. Na ese bango nga na omona. 2 jours apamba lela zongi Kim yo ozanganga. Nga bien. Non mais elo mon photo e ba peto ko commissariat papa Hervé na ba conflit na ba tebele pété. To cha conflicté. Les pommes ezali omoni batunde balingaka papa Hervé mutu na ekota na sa mabele depuis kala apik di man long a pété yo omoni mokonza mboka alobaka ngona kora rena eloko yite yo omoni sikoyo biso ba golo to za moko mité ya malamu pourquoi omona mutu moko ayeneka bamba moto ya MBP ozo ko pas phénomène ngo ya loka bale défenseurs ba maso ba formidable to na ba finga mokonza mboka mais Tuyamba bango, to solo na bango. Non mais Kotoa nous a raison, Tuyamba li ba tuna facilité. Voilà, okenda wapi o? Mama, iba kate kuna nzoto na bazulu. Heu. Nani? Les défenseurs. Azai sunani. Ngakala ete. Ozo boule Mole tata moko ta ka bio aza sur les défenseurs ba golo. Défenseurs ba golo. Ouais, di warrior. Mais ce ko kuna ba bengana gai. Ndesko akoma pe ko chape musique à papa Hervé. Ndenge ka bando finga papa Hervé. Osomo na siko. Les promesses que non, biso ba golande toza mitema. Biso tozuka bizela papa Hervé ya mawa. Bon, na sana bon ka. Bablo mais espines que côté ya mabe. Comment na pecho ya ndundo yo Erelino mabasa. Seigneur Bouton ye mutu na fongola life na ko swa na leta. Yesu somo Bouton. Aza bankité mata.
Et tombé vie Vanda Mazawa. Voilà, na junior. Donc faut baya au samba. Bino ko fam ça pam stam. Ngana ina singa yo kaka eloko moko. Omoni ndenge tu na life na yo boy. Ça parce que to linga ga yo. Voilà, c'est ça. Alors na bolingo wana ngana singa yo limbisa TV. Ngana osenga yo fungola ndeko na biso wana oyo oblokaki s'il te plaît na mawanzambe. Boyo kangana Junior pardon na biko za bank comment na bank na minute pardon do babilo kwango tokompe ko mesana ngo na ebande to bano mesana te mutoko ya betu bambodi ya tomboki donc o tiena no ba emotion mais comment penda que non mutu aye bo recadrer kaka bo après o boy sino vous comprenez ngai boyebi ndenge Maman Bernice akenda ginanga. Vous comprenez? Mais ça un exemple na so pesa. Ah bien, c'est pas le lobenge Maman Bernice. Mais naza mutu yoka, mais naza mutu naza humain. Na yoki Maman Bernice akufeli papa. Voilà. Parce que nini na zui téléphone nanga na benga Maman Bernice. Grand garçon. Na présenter ba condoléances nanga. Na ninga nanga olobe loko yote, mais mutu o aye olobe loko oyo, isa la presse intelligente mutabimisi ango. Alobi ke Maman Bernice abenga ki basolaki na Maman Bernice alobi ke vraiment oyebi ke naza touché bwa ndeko na ngai voir même Vandam abengi ngai pour présenter nga ba condoléances. Donc, et marqué, vous comprenez? Donc, pour vous dire que non, tout ça n'a biso kaka batu. Ceux qui balobi que Vandam, Zwambeli, to balobi que non, Kim Jong, Zwambeli. Pardon? Te, wana iko makamususu. Omoni. So balobi que bapesi Kim Jong Mbeli. Babicha Vandam. Jamais na sala ngove. Sala ngote. Vous comprenez? Donc, babiloga ba musique, tu boy na biso te guerre. Kim Jong, après assassin. Moko. Tu zara bat. Donc, mutu soka siliki bi atomboki, otike lieta na yeti mukolo, aomona ke kanda na yekiti. Mais venga so bapesi ngambeli na cha. Problème yate. Mais la presse. Pour la presse, laissez-le la presse. Donc, la presse, la presse, vous met là. Bisous. Vous comprenez? Tu vois, famille, mon corps. Oh, famille. TV. Tala live kitoko débat eleki tout ça matake kiti na yebisi Pams Berry afula biso ndeko na biso wana vous comprenez bien bravo spécial oui oui bandeko lo bana Pams na live OEP ils marqué vous comprenez na ngula papa smoki mbangu limbi kito saraki na live a tango tomboka ki Pams akomelenga na PV Abivier Vandam bosalanga boye pona nini tala makambo ko luka lisusu kuna siko Pamsa tomboki bon et touchenga quand même vous comprenez aza mutu ezo déranger Pams fungola débloquer s'il te plaît na bonne bien démarche kitoko zo solo kombo ya nzambe soki penza nzambe oyo sambela solo mais yepé soko ba débloquer na makambo babuzo bezanga tinga te kasi te ya ona uti olobaki ateyami ateyami penza parce que na minute oyo ana place a okende te place a mateza te vous comprenez sikoyo azoka kaka basango ke kuna epa ya Pams donc ezo mata ezo kita donc voilà donc Pams ça biso plaisir soto ye awa eza po tolingaka o tosepelaka na yo voilà pourquoi donc yo pe sepeli ça biso kote wana doucement là c'est capable.
Douce Malé Aïma comme Nazolo, Bayango et c'est qui. Vous comprenez? Non, bah, merci, maman la presse. Non, pas, c'est pas peine à regarder des vraiment lobby, hein. Au moins, guerre est en angoté. Après, vous avez su guerre, t'es sur une bonne, qui n'a pas été, mais, tout chara, kimia. Moi, je n'ai pas né, moi, je dois bon. Et la façon où le gars, au kimia, peut-être une compréhension, mais nous, qui n'ont su qu'il comprendre qui t'aime, c'est que chara, kimia, vous avez une émité. Hein? Vous avez une émité. Naza, une émité. Na repère ça, bien, exemple, Banda, Polo, Bandé, yo. téléphone en live ngate Pams to songela susu makambo ele kakite donc to siko le junior poti ka bilobela junior ngate ma Pams ezaki téléphone en live ngate na ndoloba junior pona makambo ya Pams zala siko bank vous comprenez comme ça makambo ekende bien exemple mususu boyebi ndenge ngana Mobutu tokendaki matake kita Mobutu achangala ba miniature boyebi nyoso lekala et na kenda na même si na Paris na porta Mobutu plainte zo comprendre na porta ye plainte donc na zana na numéro ya plainte nanga mais na ko chana se zo comprendre po aza aya petit nanga na lingake mingi asenga go pardon mais ndeka balba no plainte ekufaka te plainte za nango na poser question asenga go pardon junior bon Babylone c'est ça Babylone ya koloba awate donc ça exemple na pesi donc tokoiko swana tokoiko bunda tena tunika question natikali na miko kasi toko swana tokoiko bunda makambo junior azaka na makambo ndenga moko soki kanda ikiti nango to check na biso kana se ozo comprendre mais mutu na kwena ye ateya maki ozo comprendre po eloko wana na porta penda plainte penda iza wana iza ofanda tina masola plainte po ikoma penda musika trop ozo comprendre bon toza wana te wana ezaka exemple na pesa ikaka ndenge na o lobela Pams que nous sommes une famille gauloise. Vous comprenez? Nous sommes une famille gauloise. Pams, ndega na olo bano boye. Kota na ni na yo. Place au bloca. Luka mutuana. Débloquer, s'il te plaît. Et au sabi so plaisir à trop. Wana penda na umona kino. Pams ozamona nzambe. Na anonyme zangate. Acha nga kutu mingi. Non, voilà. Na bona ko débloquer mutela seke na amona nzambe te. Na lobi ndenge wana te. Kolobisanga oyo na lobite na yebi ko zamona nzambe mais siko ezana maloba te mais na ba acte nde to koyeba ya lobe yo kankata mutema voilà pourquoi ngola ndeko na biso wana junior yo ko keneli filonte ngande azo manquer yo penza donc azo manquer ba live na yo donc on a biso eza vérité donc on Pams, on bloque me. Salango siko yo Pams. Salango siko s'il vous plaît. On bloque me tout. Pams. TikTok on t'a bloqué. Pams c'est là, Pams yoka. Netelo fafa. Et logo ko débloqué kaso netelo fa ki bomba e bindete. Le V Vandam. Bomba balinga minti ma pigeon. Balinga minti ma pigeon voyager bomba. Tasu junior on peut se sous kanda. Non, tu m'as besoin comme ça en fait zala na banque ko ba comprendre biso to sana négociation awa ba comprendre ngaité mais doucement la comprendre nga doucement peut être comprendre ambiance naebi nabi boya est bon ba linga nzima pigeon na mbela je pas plusieurs voyageurs pour acquitter bloquer sous des infos junior zela mais là comprendre nga pardon